m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1+1, ouvrez la pub, ouvrez la pub. Sala Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika, le pays s'est détruit. jedes Land wird À zerstört. cause de Babylone, Alles wegen à Babylon, cause de Babylone. alles wegen Babylon. Le Congo. Mbote bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso nzamba pambola bino ya bino ndeko shora de Soulanga Kongo alenga mwana fumu kimbangu kimia nzambe ezala kati na mabota na bino ya solo bandeko lelo toyo kosola lisusu kaka masolo na biso na kati ya Kongo alenga TV bos abonné toujours massivement ekozala esengo mingi basango tomemeli bino lelo bandeko ezali mawa mingi pe pasi ya liboso to banda masolo na biso tokosenga mes condoléances na famille ya papa na biso Foreman pe na mama na biso Elize na Allemagne na mboka Wuppertal na ville wana tozali ko souhaiter bango mes condoléances na mwana na biso Benjamin oyo auti penza ko bungisa molimo na ye azongisi molimo bolimbisi epai ya tata nzambe na mokolo ya samedi bazalaki bongo na kokende kotala match kasi na bozongi na bango boyebi ke bajeune ndenge ezalaka bazalaki bongo accident na nzela na kati accident wana bazalaki 4 personnes bajeune bazalaki 4 bana na biso alomi bale Benjamin azalaki liboso na moninga na ye ya albanien na nsima ezalaki bongo italien moko na mwana moko susu ya congolais kasi ya solo Benjamin mbidi ye nde mutu azongisi molimo na oyo azalaki kokumba mwana biso ya italien na banzi bomoni foto na ye mes condoléances na mama na biso tantine Elize pe na papa Foreman nzamba apesa bino courage on est toujours ensemble esali biso ba papa pasi esali pe ba jeune ebele awa na kati ya Allemagne pe pasi tokosala pe bemission ebele po na honorer mwana na biso Benjamin merci mingi vraiment en tout cas kimia nzambe pe molimo na ye epema na kimia epai ya tata mozalisi wa likolo na se tata nzambe na biso akeli biso totikali bana na biso batikali la vie continue ya solo nzambe azala molimo na ye bandeko ya solo lelo masolo tomemeli bino ezali bongo likambo ya badepite badepite balobi ke ya solo Fachi Beton président de la République le commandant suprême azali na kanda ya kosakana te pamba te aye comprendre ke badepite penza ya solo bazali koyokisa peuple congolais soni biso peuple totindaka bango pote ya solo basalela biso mosala balobela biso na bapasi oyo ezali koleka na ba ville na biso na baselembau babumbu bakingasani makala 24 zone mobimba bakasavubu bakomela Kinshasa kitambo kasi ya solo bandeko nzoka nde badepite mosala na bango bakendaka na kati ya Assemblée nationale bango bakendaka kolala pongi telema soki babeti bavungule na bango bandeko boyebi fufu ya moto elalisaka pongi ntango bakotaka na Assemblée nationale kuna na kati ya parlement bandeko soni oyo tozali komona tozali koyeba te tomoni bafoto ya badepute na papa na biso lemba papa Molière oyo tomonaka defandaka pe alobaka makambo ebele ya kitoko kasi ya solo nzoka nde papa lemba
ye ayaka na ye koronfle na kati ya Assemblée nationale. Bandeko awa na poto soko moni esalami même na musala soko zali kolala ponge na musala bandeko bakotuna soko zali malade soko zali malade pardon soko zali malade te bako comprendre que solo directement bako pesa yo donc bako renvoyer yo mbala moko donc musala esili awa na Allemagne babenga yango kudi gungu awa peno kozwa yango mbala moko kudi gungu po oza maladi te yo ye musala po sala yo ye kolala na yo soko oyebi kokolala oza na pongi koya musala te vanda na ndako na yo benga elobaki naza mpena mal à l'aise na kokoka te lobi nazalaki po parce que ou bien omelaki masanga mingi olangwaki oye musala na kuti ya pongi yango ekosengaki olala yango badepute vraiment toyebi te tozali kosenga na papa lembalemba explique biso pongi na ye oyo batie ye foto epanzani partout na mokili mobimba papa Molière papa lembalemba yo defendaka bato na kati ya Assemblée nationale na parlement ozali kotelema kasi ya solo toyebi te bapongi oyo euti wapi munoko efongwami ekomi lokola comédie bacomédie bakomi kosala yango lokola filme na bango lokola biso bakongolais musala ezanga nango eloko nyonso ata bayoki kongo alenga asalaki boye bato bakomisi yango neti mpenza ke ya solo bandeko toboyi te bato balalaka na bango mpe pongi na mosala kasi ya solo oyebi réseaux sociaux ndenge koma na vitesse bandeko papa lembalemba mpe na bandeko mosusu tomoni balali bapongi wana nasi bomoni bafoto bandeko zali vraiment soni tomonaka kaka ya badepute ya bamboka mosusu kasi oyo lelo mpena tomoni ya biso moko na République démocratique du Congo yango Fachi Beton message oyo ekomeli ye bafoto mpe ekomeli ye Fachi Beton azali na kanda parce que peuple congolais nga mpe naza koloba boye je suis congolais naza peuple naza na droit ya koloba ezali soni président de la République zwa décision mpona badepute oyo bayaka kolala na kati ya parlement il faut kozula bango décision ou bavanda na ndako mosusu ntango santé eza zulu malamu te batika musala na bagene même baministre batika misala na bagene oyo baza na makasi nzoto eza nanu kolongono oyo bayebi ke no soki avandi aye avandi ata 20 heures de temps akolala te kasi ya solo batata so bakomi mikolo bango mpe balingi ka baposte yango tozokomprendre mpe te batata ya mikolo il faut botikela bagene ebonga bokende kovanda kopema yango Fachi Beton décision ndenge yo yokelaka peuple mokonzi ya mboka yokela biso bana na yo oyo ezali soni revesi oyo yoka pena revesi pena yoka pena doki mawa trop mawa plein ndenge bakino balobaka mpenza en tout cas babendana kaka tolembi mboka na biso toza na besoin ya bato bazali compétent mpena bido baye balobi ke ya solo toye kosala mosala ndenge lelo Fachi Beton bandeko armée na biso ekufaki tomonaki basoda na biso bakomaki bamilangwa bakwiti armée depuis Mobutu akendaki Laurent Désiré Kabila ye na bakadogo Joseph Kabila bandeko armée na biso ekufaki esanganaki na barwandais
Chikondo cha bana basanga lubangu. Bana babena kongo tujibena mutu. Tambu wake chimujile tumutwa imakungu. Bana baningimba iya chala wakwimba. Uchalu mwipe wembila mfumu bantu basha. Bana baningamba iya chala wakwamba. Wambilanga na mutu jikangulanda kufwa. Chikondo cha bana basanga lubangu. Upanyonyo bonso wakaja mfinyo. Yaga jaga tende baga yele la sumwe. Chiseke jichilongo katuwa sumulula. Fumwa jitunga wetu bonso. Kena kwa chisamba uchi kwa jitunga. Mwana wa chiseka jamulumba mujinye kanshanje. Kena kwa chisamba uchi kwa jitunga. Mwana wa mambu mata kasalu chiseke jichilongo. Kena kwa chisamba uchi kwa jitunga. Fumu wa bantu wangu bila nebu yenge. Kena kwa chisamba uchi kwa jitunga. Hey hey yo 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 katwe. Gaston Fumuchamba, tatoué doit Pascal de Rose. Ba Congolais pena ba Congolais basalaki mapinga bango nyonso to bakolaki bakomaki na bango kwiti okomona na nzela za kobina baluketu soda pena mona za kobina na ye pena kitisela ya mata ba soda baza kobina na kati ya bar baza kobina ba selfie ba soda doki Fachi Beton sali longonya pena la longonya pena koti yango pena doki président de la République au sali biso armée qui toko ba jeune baye ba koti ba s'enrôler na kati ya armée ba jeune ba moins de 30 ans la plus de 20 000 soldats oyo ba s'enrôler na kati ya armée na biso ya FARDC Fachi Beton merci vraiment ngana za ko kumisa yo pambate to restaurer armée na biso to zongisa yango ndenge Mobutu alobaki na tchaka mayele na ngai na ba berin vert na tchaka mayele na ngai na ba berin rouge ndenge pe lelo kitona etondi na ba jeune Fachi Beton aye penza ko zongisela biso armée na biso to bengaki FARDC oto bengaka lelo ezaka phase na esengo merci mingi yango tozali kosenga ba Congo bangala baluba baswahili biso nyonso tu ba jeune tout bo s'enrôler bo kota pena na mapinga tokoma ta 500 000 soldats na kati ya RDC ata 1 million de soldats ya ba jeune pote solo batu nyonso tu babanga biso ba pays étranger nyonso tu bakomona ke Congo za na 1 million de soldats 500 000 soldats do soto meki eza yoma merci mingi na Fachi Beton merci vraiment na musala kitoko ozali ko salela biso na kati ya RDC zongsela biso armée kitoko merci mingi to ko la belle élection na 2023 kalaté le 25 décembre batutu bazana Kinshasa la partout na Congo bokende kozwa ba carte électeur na bino le 25 décembre biso pe na diaspora toujours de temps tika toza kozela toujours po toyebi ke solo biso pe to voter en tout cas yango toyeli kosenga vraiment Fachi Beton merci mingi bandeko tout toyebi ke solo Fachi Beton koleka Mwana wa Tatuchamba ni Mamumbutu Rosalie G4 le social Abedachou le grand mécène Christina Sabrina Serena Chilombo Tatwende Wafani Chilombo Yani nguma ya bakamba Nguma misaka Anthony Chilombo ni Felix wa Chilombo Yani nguma ya bakamba Mwena kalemena ngumu kwa jitume Yani nguma ya bakamba Nguma misaka miana muna kameketa Before Biselelo wa Kundemba Super homme David Mangaya Christian Chimini wa Bachilombo Muluma wa Mpolondo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo Mulume wa Chikanda Fumwa Chituma Wako bila Jamalu Matonde Wako Jiswa Nende Fachi Beton Nye umusoma mupasa Butumbi Fachi Beton wetwa Felix Antoine wetwa
Antoine Tshisekedi Chilombo Ulume wajikanda fuma jituma Wakubila jamalo matonde Wakujiswa nende fachi beton Yafuma mubasa kutumbi Fachi beton wetwa 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 Tumikira mulu manya makwagala la chulu chibagi kutuwa kala chishigo anda muka Swachime anto chibigi changa po Waka yulanga sume Mukale nga bajiba kuimbila Chishiba jalu tete Yakama na matumbata Wayaye Babaye Felix Antoine Tshisekedi Chilombo Ulume wajikanda fuma jituma Wakubila jamalu matonde Wakujiswa nende fachi beton tozali ko soutenir ye pote ya solo asilisa mosala na ye kitoko ya ko restaurer armée pe ya ko tongela biso RDC nde toza komona banzela eza kotongama. C'est ça le président. Alors bino ba député bozokende kolala bapongi bozolia bavungule na bino bozolia kitoko lolendo pe bolingi kotika te kolobaloba kokritike bato ya poto kofinga yango tozali kosenga Fatim Beto zwa décision mpona badepute oyo bazali koya kosala mosala malamu te na kati ya parlement leka nako destitue bango bazala mopanzi bazongela bamakambo na bango bacommerce na bango soki basalaka nini bazongela mosala na bango basalaka mosala wana ezali likambo bagene na biso babimi bazali ebele oyo batenge baklasse bakoki korepresente parlement wana mpo balobelaka mpo bango bato bazali komona lokola ntingi na PCB mbote papa na biso ntingi oyo azali kodefendre vraiment peuple na ndenge ya bosolo matondo mingi ya solo bandeko. En tout cas tokomi na suka. Merci na président de la République Fatim Beton. On est toujours ensemble, toujours na nsima na yo biso toza koapuye yo ngai Kongo alenga parce que nayebi ke ya solo oza na vision ya mboka na biso mboka ya Congo bato baza kocomprendre te bacomprendre te me nga naza kocomprendre yango naza komona toza na posa ya président oyo azali kocomprendre bavérité baréalité. Mutu nyonso azangi mabe te, mutu nyonso aza na mabe aza pe na malamu na ye. Merci président de la République. Merci mingi ya solo bandeko nyonso bolandi biso bo partager vidéo. Tokutani bongo mbala nsima na masolo na biso, Nzambe apambola bino. Mes condoléances lisusu na papa na biso oyo abungisi na ye, abungisi ya ye mwana pardon. Papa na biso Foreman na mama Tantine Élysée oyo babungisi mwana bango ya 21 ans, 20 ans, 21 ans. Benjamin oyo akufaki samedi na nzela ya Düsseldorf Wuppertal bana bauti kotala match alors na retour na bango nde basalaki mama na accident ya munene. Benjamin akufi sur place na mwana ya 22 ans azali kokumba ya Albanais na sima ya voiture na bango ezalaki bongo congolais muso avandaki wana 20 ans na italien moko azalaki wana toyoki ke italien wana tango batutanaki première coup babetaki batutanaki na ba remorque alors petona italien asotaki donc asotaki na fenêtre na portière à ciment. Il paraît petona asala ba film bleu moko bongo. Donc, vraiment, en tout cas, mes condoléances na papa na biso, vraiment, Foreman. Puis, mes condoléances na Tantine Élysée. Nzamba yamba, mouli moi na biso Benjamin, que son âme repose en paix. Ba jeune na biso, obokoli a na poto, bozwa mayele, bozwa ba précaution, bo comprendre vie, biso ba parents, tozalaka toujours na mabondeli, pona kosambelaka bana na biso, mokolo nyonso yango na teyaka na bemission tobosanaka Nzambe te Kongo alenga yaka pena masolo ya solo na solo laka bandeko bosabonaka esalaka eloko bongo ya malamu. Kongo alenga yaka na ba émission oyo éducatif biso toyaka na désordre te
ndeko na ngai ozali na bana teyaka bana na yo sambelaka mpo na bango bana mpe basambelaka mpo na bango moko fo koyebisaka bana yo parent oza kosambela na bana me bana mpe basambela mpo na bango moko mpo nzambe ayeba na koprotege bango mokili ekomi na makambo ebele desambre ezali kosila alors fo kobanga nalobaki yango avant 2 mois oyo nasalaki émission mpona kotelemisa kotelemela bafamille nyonso ya bacongolais nalobaki ke 3 mois octobre novembre décembre ezali bamwa moko ya mabe oyo satan ayaka koderange biso na bakati ya bafoye na biso il faut kozala ekenge décembre etikali 2 semaines esila ndeko na ngai kota mabondeli sambelaka mpo na bana na yo sambelaka mpo na famille na yo sambelaka mpo na yo moko sambelaka mpo na entourage na yo sambelaka mpo na balabala na yo vandaka immeuble na yo vandaka vili oyo ovandi ta mosusu bato ebele balingaka yo te balingaka bino te couple wana foyer na bino famille na bino yango fo kosambelaka mingi sambelaka mpo na balabala ovandi parce que oyebi te bato ovandaka na bango na balabala wana bamindele baza na makambo ebele mboka oyo tozali na kati ya Allemagne 2e guerre mondiale eleka awa mabele oyo toniataka eza na mikuwa ya bato bakundama na mabele oyo milimo na bango etelenganaka ndeko na ngai il faut prier il faut kosambela même na France 2e guerre mondiale eleka kuna Belgique en Europe mobimba bandeko kosakanaka te nzambe azali nzambe ye moto asali mokili kasi yo moko fo mibatela il faut prier il faut kobenga Saint-Esprit ezalaka na yo tambolaka na yo na bana na yo c'est ça il faut faire parce que na bafamille toza menacé kopesa confiance te na ndeko ya famille soki alingi yo alingi yo soki alingi yo te alingi yo te kopesa confiance te na camarade soki alingi yo ça va soki alingi yo te tika kopesa confiance te na bavoisin ya ndako mindele baza na makambo na bango yango toteyaka yango bana merci mingi ya solo bandeko tokutani bongo mbala nsima nde tokosola lisusu masolo na biso oyo ezalaki masolo na biso toye kolobela badepute botika kolala bapongi na mosala soki omoni kokoli age epusani tika mosala wana koyoka soni te papa lembalemba soki age ezokoka lisusu te papa na biso tolingaka yo na mosala na yo mpo osalaka kitoko Molière zonga na yo na mosala kitoko tika politique ke okendaka wana olalaka na yo eza kitoko te oza kaka yo moko te badepute nyonso to bolalaka bokoki kozongela bacommerce na bino soki osalaka ata business na yo zonga ke bolinga politique mpo boliaka so mbongo non tikela bagene bakina osala papa lembalemba bana bazali tikela bana mosala basala kitoko merci mingi ya solo bandeko merci na président de la république zwa baprécaution mpo na badepute baza kolala pongi ekozala malamu mpo te ya solo bafongola miso na bango bakomprendre ke ya solo mosala bayaka yango mpo na kolala te kasi mpo na kosala mosala ya mboka vive la république démocratique du Congo vive la RDC mpe tosengi na FARDC na biso nzambe apambola bango et surtout bagene oyo basenrole na kati ya armée nzambe na biso ya bakoko ya mfumuki mbangu azala na bino boke kobundela mabele ya bakoko boke kodefendre mabele ya mfumuki mbangu azala na bino aprotéger bino mpe abatela bino Fatou Beto afongola maboko bozwa makambo ya kitoko basalaire mpe ya kitoko mpo bolisa oyo ya bino mpe bafamille ezalaki ya bino ndeko Kongo Alenga mwana mfumuki mbangu shora de sulanga tokutani bongo mbala nsima nde tokosola lisusu na kati na masolo na biso bokokwa bayindo toujours Kongo Alenga merci mingi ya solo tokutani mbala nsima abonnez-vous na Kongo Alenga TV ekozala malamu mingi merci mingi
tokutane. Matondo, 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 ingeta. Oh, Jara, Congo veut la paix. Je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1+1. On veut la paix, on veut la paix. Sala Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylon zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika. le pays s'est détruit. Jedes Land wird À cause zerstört. de Babylone, Alles wegen Babylon. à cause de Babylone. Alles wegen